Misunanga et moni peut reconnaître RDC mobima peut 26 provinces ya Congo. Na moni likuwa na libanga bakomi kombo moko. Na fongoli misu pona tanga na kombo ya nekate libanga wana. Na moni bakomi prophète Simon Kimbangu. Makile ba Congolais oyo bazana mabele mikue ya peuple congolais tango komi ya libération ya martyr na ne oya janvier na jour ya le 4 janvier ya martyr nkola lobi e komi tango ya libération. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est votre serviteur, bien sûr, l'apôtre Ndanou. Vous qui nous suivez dans le monde entier, Bino Bozolanda Bissona Mokili Mobimba, Oyo Zoni Makombo na Yesu Christ. Lelo Tomemeli Bino Maloba Oeza, la voix prophétique. Ezali tango oyo nzambe azui makambo ebele na maboko na ye pona changement ya mboka na biso Congo pe pona vie ya bana Congo pe na bonzambe ya bana Congo pe ya peuple noir. Na lingina sambela na yo elongo avant to partager na yo ebimeli ya milimo ya basakoli na maloba tata atindi na bino pe mokili mobimba tokangi miso esika tozali pe mingi na bana Congo na kombo na Yesu to pamboli yo tata mosungi tika moto nyonso akolanda message dans le monde apambolama azala libéré pe mboka oyo malobo ezo bima po malobo eza bomoi epesa bomoi na Congo na kombo na Yesu Kristo to sambeli tolobi amen. Molimo na basakoli esimbinga na butu ya lelo. Esimbinga na butu ya lelo. Ememinga na vision monene pe na réalité na nzoto nanga mobimba pour na libération ya peuple congolais. Na moni molimo na nzambe na butu lelo komema molimo nanga kufungulanga misu na moni na bimi na kati ya nzoto na kati na nzoto na lalaki na moni nzoto mususu bimi na kati ya nzoto nanga na fongoli misu na moni likolo na moni porte moko fungwami ya munene. Porte wane fungwami munene non atira komona porte munene bongo te. Porte wane fungwami na moni lumière bimi na kata porte wana mais porte wane zaki sur le au ciel. Na likolo le réseau fungwama na yoki mungongo elobi na ngai yaka. Na yoki nazo mata. Tango nazo mata balobi nanga telema wana bana na nzambe na telemi na mati na moni na tema ko likolo libanga l'air na mati likolo misu nanga e moni peut reconnaître RDC mobima pe 26 provinces ya Congo. Na moni likuwa na libanga bakomi kombo moko.
na fongoli misu pona tanga la kombo ya lekate libanga wana na moni bakomi prophète Simon Kimbangu na tangi na fongoli lisusu misu na se bakomelinga 2021 libération, consolation. Nzambe na milimo na basakoli parce que tozoloba ba esprit ekufaka te batu bakendaka mais l'esprit reste. Nzambe o atamboli na basakoli pe na mosakoli Simon Kimbangu. Nzambe abandi kosala kati na ye lokola prophète na mboka oyo. Nzambe ate molimo na ye pe prophétie na ye allié yango na libération ya Congo. Basakoli bakoleka na nzoto me molimo ya basakoli koleka te. Na ye komona tango na moni kombo wana na yoki voix ezoloba aza mosali nanga oya lobaka pe na nzela na ye nde prophète na ko libérer mboka au Congo. Na lobi 2021 eza année à libération parce que nazo loba Jésus-Christ est le véritable libérateur. Makile ba congolais oyo bazana mabele mikou ya peuple congolais tango komi ya libération ya martyr na ne oya janvier na mois oyo ya janvier na mois oyo ya janvier na jour ya le 4 janvier ya martyr nkola lobi ekomi tango ya libération. Ezana makamwe ko changer totalement la kata mboka. Oh, lorsque nazo tala na ekomona ba colonne de feu et si maminas 26 provinces ya mboka na biso Congo. Place nazalaki na yekomona épée etelemi na centre ya Congo. Et épée moko flamboyant en fait épée moko eza kongenga na minu ebele na yoki voya muto alobaki nanga mata alobi nanga tala épée pona ko poursuivre pona ko exterminer ko sukisa trahison nyonso ko sukisa manœuvre nyonso na lobi lokola prophète mutu nosa ko kanga déroulement. Il y a volonté à libération à mboka Congo na ne oyo akokutana na épée oyo. Na ye komona batu bazako bima na kati ya ba province nyonso. Mais loke kamusinga na moni mu pepe ezali kolongola ba chassier ezali kolongola ba kopal na moni mu pepe ezali kolongola ba bilamba phénomène maboma e kamusinga na moni na ngamu mususu batu balati lokola ba toge batu balati balati lokola ba toge batu balati lokola banganga ya nzambe na ye komona plus précisément bilonga batebele ona yebi basai na nzambe na limité na moni basai na nzambe o ba divorça na moni basai na nzambe mingi o batinda basi na bango libanda mboka nzambe alobi tala phénomène ya kipede e koti kati na bango na ye lokola prophète na ye komona na kati ya vision wana voix oya muto alobaki nanga telema abi nanga tala na moni mai euti na Bakongo mai ezo mata eza ko arrose Congo mobimba
et namoni nzete ya prophète Simon Kimbangu na kati ya mai wana et mai eza ko arroser et komi tango ya libération pour na Congo yo mtozo lwanda ngai nzamba lobi nzamba tali peuple congolais pe makile à peuple congolais pour na émergence pe pour na libération totale ya kati ya sorcellerie ya occultisme ya manœuvre ya munguna pe ekomi tango nzamba sokeli azongengisa ba colonne de feu na kati ya mboka oyo ba obaza na souci ya peuple congolais ba obaza na souci ya ba famille congolais ba obaza bondela pour la famille congolais. Voici le temps, voici l'année de Dieu. L'année de Dieu c'est 2021. C'est le temps de la libération. Nzambe o atambola na tatala biso Simon Kimbangu. Nzamba zo bandana ye parce que chiffre 21 et annonça toujours makambo ebele na kati ya ba données prophétiques. Et fait qu'on comprendre que le chiffre 1 ezaka toujours libération. Chiffre 1 ne libéraka. Parce que nzamba bandaka na moko. Moko ne saka réveil. Le chiffre 1 c'est la vie. Yo yesolobi saka kanga moko. Moi avec le Père nous sommes un. Je suis la vie, le chemin et la vérité. Ozoka mongongo oyo. Mugongo oyo eza accompagné na nzamba basakoli. Nzamba tata Simon Kimbangu, nzamba tata la biso Aidi na bala. Namoni tango na komi komona mu pepe sa ko lokota na kati mboka ba obasana nzambe musuba bimi namoni ba équilibre na bango abitala jugement nanga. Le paix eza ko ya pe lokola jugement. Jugement na ba o nyonso ba telemeli déroulement politique na épée pe ba o nyonso ba telemeli la vraie parole te pe la vraie prophétie te o ba simbi église ba simbi ecclésiasisme na kata mboka na biso épée zoya na monezo tambola et mutu nyonso azoluka kimia na mboka na biso nzambe ya batata na biso nzambe ya makila ba congolais ya mamiko ya ba congolais ba kufi na est na kata mboka na biso etelemi po na ko accompagner pe ko libérer mboka oyo na yoki mungongo lobi na ngai tala lek na tali na fongoli misu na saki na mbetu na ngai na fuka mi pona bando sambela na yoki na kati na nga moto mobimba oyo asalaki likolo pe akiti peuple de la consolation, peuple de la promesse, le peuple congolais, peuple elaka, peuple abasakoli, peuple abasakoli, otobani sakoli na kati Afrique, et comme tango ya libération. Maloba oyo et ko libérer ba foyer, ba mariage, et ko libérer ba paiement na ba partout dans le monde peuple congolais a sali na corvée a sali sans salaire a sali ba travaux forcés ba travail à humiliation dans le monde nkola lobi pe molimo ya basakole lobi et comme tango ya libération au peuple congolais a ko travailler na mboka na ye. Oh, peuple congolais a ko travailler libanda mais avec beaucoup de salaire, avec beaucoup de liberté. Je parle de la libération. Voilà le message. Parce que les prophètes respectent le message, ils respectent le temps de message et ils parlent au temps du message.
comme un prophète majeur, je devais annoncer ce que je vis. Et Dieu m'a dit, parle. Partout dans le monde. Bazo la libérer dans la situation difficile. Bana bakanga. Mbongo eza arrêté quelque part. Mon faut pas libérer la charité. Mon faut pas libérer yo. Yo so sala la compagnie mo quelque part na mboka oyo. Oza a besoin de papier, libération quelque part. Ane oyo peuple congolais sera le peuple le plus prospère. Na lobby épée eza ko exterminer mon conduit moko mon nene na mboka na biso. Une autorité élevée. Son sang, le paix de la vengeance, et c'est terminé en mboka oyo. Nzamba zo récupérer la paix du Congo, la consolation du Congo. Partout où il faut un milikolo pour la mboka la biso, et ça pour la Congolais nyon surtout, azana mboka libanda, azana mboka oyo. Na kombo na Yesu Kristo. Yo motozo landangai. Na lingo kanga misu, na linga sambela na yo. Puissance ya nzambe. Nzambe milimo na basakoli, nzamba tata nanga simoki mbangu. Osalela nzete na mai lelo ya kamba ezo bikisa. Nzamba tata nanga aidi na bala. Otalisa basakoli na moka oyo. Bakoka babuaka babeki. Nzambe ya ndanu, nzambo azo tambola lelo. Azo libérer peuple congolais. Azo libérer peuple congolais. Azo libérer mboka oyo Congo. Ne bandeli ya mbula oyo. Ezana makambo eko salama. Eko zala biloko eko zala briske. Eko sutuki sa batu. Pour la libération. Nzamba ko toucher batu o baza élevé. Bako quitter mokili oyo. Pour peuple congolais azo consolation. Eza voix liboso na ne. L'apôtre Ndanou a lobé tike pakolami ya nzambe ya batata nanga etambola na mutu nyonso alandi ngai na kombo na Yesu Kristo na sambe na lobi amen. C'est votre serviteur l'apôtre Ndanou, on m'appelle plus le surnaturel. Je suis sur WhatsApp 99 plus 243 bien sûr 99 48 597, j'ai dit, plus 243, 99, 48, 597. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.